na yo donc bengai na bevenema no nyonso azawana pona kusala. Voilà, to continuer. Ndeko mwasi balingani na tonton. Tant ndeko mwasi balingani na tonton et ko sala ke ba benga ndeza la ka bolingani na mutu bo s'échanger ba numéro boye ko benga na tant ba bengani ba kutani na tonton wana lobby nango tonton wana banji ko expliquer lobby regarde ma chérie regarde naza omar naza na bana nanga na sina bota boka li solo tonton wana azana mukili azaka na Paris akendaka Kinshasa babi akendaka Kinshasa presque tous les semaines parce que azana ba katuku bianza tonton wana azamutu babuaka ka bayemba ka ye ba misien ba yemba ka ye atangelenga kombo na ye tonton wana kendaka kina ana ba business a minene tant ba kutane ba solo alobi na sepeli na yo menga na zalaki marié nazaki na mwasi nanga mena mwasi to kabwana nazana bana quand même c'est vrai pe que na mwasi na ba kabwana maza papa ya bana mais akoma kaka vi na ye akoma ko sala business na ye etike so bakuta na mwasi bako staffer bako zala maintenant nous s'engager na mwasi moko boete tango ba ko kutana na ndeko na biso mwasi à Paris en tout cas c'est pe na ba solo li fi wana lobi problème ezate ngai pe en tout cas na baki ke na olinga suba mibali ya age na ngate ndenge to kuta ino boye totala nde makambu ezokeni abi miss to vanda tonton na to sali 1 an, une année, 12 mois, ya bolingo, to lingana ki vraiment makasi. Et ko sala sko na kata 1 an wana to lingana tonton wana achengai zemi. Avant déjà tonton wana chena zemi la famille, tonton wana mukomso ye ko ebisa lobi boye. Tonton wana za na ba entreprise na Paris. Ayebisi sœur na biso lobi, naza na contrat moko ya munene na zui na ba mindele. Et puis ba mindela ngo balobi nanga to kokutana na bango na hôtel moko ya munene na Paris. Boyebi kaka bato bazana ba contrat, bato bazana ba entreprise, bato bazazazaza, bazana ba kamoko minene ba yaka obeta masolo. Ba kende pe kokutana na bato wana, ba mindele wana quelque part na hôtel moko na Paris. Tangu ba vandaki, ayebisi ndeko wana mwasi obi, mwasi yango o abenga aza mundele. Boyo kali solo aza mundele. Abengi singa yalbi ah bongo Gisèle Sengo la grande je salue ta présence bongo moi siango oyo bino bo sale ba contrat il faut bokende kaka na hôtel abi oui na ba business auto sala ka to ko solango boyete il faut to za na place mo na cadre moko ya bien nzoka ndeko wana tonton wana akendaki akeko sala ko signer ba contrat na ye ya mbongo ebele elekaki o elekaki et puis tango bazo fi ba ndeko mwasi alobi miss to zalaki na biso bien na ye kokoma na zemi tango na komi na zemi ya tonton et ko sala que na signalé que na komi na zemi tonton wana aboya kingaite to komi ko zala zemi bandi na ko remarquer la famille boyoka parce que li solo to memango na dévolé na aussi sango dimanche na okata lelo mukie na aussi sango dimanche abi miss et ko sala que na moni mbuma moko boye e bimingai na sena biso ya bomwasi bolanda li solo mamoko boye na sena ya bomwasi boyoka abi mistan na moni mbuma wana tant to komina tonton wana na komina zemi na ebisi tonton wana nga lobi ah tala na komina mbuma moko boye na sena nga ya lobi mbuma ngo euti wapi abi en tout cas na yebite mbuma wana ezo sala ndenge nini ezo sali mukusa makasi mbuma wana soki tanti na biso sœur na biso apesi solo soki azana tonton wana tango ba ko sangana mbuma wana e ko sala mukusa te donc mbuma ne lingi ba sangana na mobali basangana so basangani basalika makambo basalaka yo yebi nzoka tonton wana soka silisi akopangusa sœur na biso akopangusa ye na se na biso ya bomwasi apangusi abombi ba mai na biso basi boyebi tango to sangana ka mwasi na mobali ezakala to sisaka omona mutu mso azui azopangusa mobali mutu mso azui azopangusa mwasi nzoka ba papio to pangusa ya kabasi to mibali na biso ba mai wana eza via mutu mobimba tango to sangana ka mwasi na mobali deja ezalaka deja ke ba esprit mibale esangani oyo ba tonton ebele ba se randa nango compte te tonton ozana mwasi na yo ndeko mwasi ozana copain na yo ozana mobali ozana chérie na yo yolobi ozwaka mobali to mwasi libanda boyebaka ke tango tokenda ko sangana libanda atana mibali na biso andaku to kabolaka esprit to kabolaka ba énergie mutu azana biloko azana ba semence na ye na kati na ye aza capable ya kopesa yo ya ko transmettre yo ba esprit oye azana ngo yango monaka batu misu balobaka ke yo lobaka ki obimana nga te yongo mona basi musu lobaki obimana nga te soko obimana nga zelo komona
surtout bato o baza bato a misala soka lobino bongo soko za muto sambela kate ya keba c'est parce que bosangisa ki nzoto eloko nye ko salama Akim Kabongo je salue ta présence Ida Dibata tonton wana na fille wana tango basangisaka banzoto ndeko mobali apangusaka ndeko na biso mwasi na bonzoto na ya bo mwasi apangusaka ye nzoka azwaka ba papier wana abombaka wana ndeko mwasi nano abimi bouton te na kati ya nzoto ya bo mwasi na ye bouton ya munene lobi miss bouton avant on a bimwa bouton to bande kozala sikole na komi na zemi na ebisi tonton wana nga lobi na komi na zemi tonton wana asepelaki mais siko mission ya tonton wana ezalaki ke zemi nanga ekweya po bazaki na mission ke alianga mwana ona zaki na libumu parce que ba chance na ye ba business na ye ekende liboso eloko nyasa ayekoyeba ngo nini ayekoyeba ngo na sima na prière tangu bakomi na tonton zemi ekolongwa ye ayebisi mobali te tala vraiment zemi nanga ekolongwa mobali alobi oh non c'est pas grave yoza kutu mwasi o yo botaka oza daya na bana no misatu zemi nanga soki elongo eza problème te okozwa zemi mususu nzoka ezaki na kati ya mission ya tonton wana tonton wana yebi kombo na ye bien la famille po babetelinga kombo na ye mais mwana bimisa ezate na déontologie ya miss de miss. Je ne peux pas faire sortir le nom de quelqu'un s'il ne me donne pas l'autorisation. Il faut respecter le privé de quelqu'un. Pas exemple mon boulot ya basi na Paris. Azana basi na Paris. Tonton wana azana bandumba na na Kinshasa. Azana ba fille na Paris tonton ango. Azaf tonton kaka na Paris te mais atambola na bamboka mais base neza Angola, Kinshasa, Paris. Azana bandaku ana ba business. De comment ça bi tellement mon boulou pe azape moi muta mon boulou na eko kabwana na tonton wana tangu kaka na kabwani na tonton na miss de miss mbuma moko na sena biso abo mwasi Isabelle Basende abimi mbuma moko munene abimbuma wana na kena ngona ba urgence na hôpital na ndenge nyonso mbuma wana bazoyeba te eza nini mbuma wana basalinga ba scanner o bakanisa kutu keta mususu eza ba maladie wana yo banaka na C le bani na C oh bakanisi kutu nini eza yango te miss de miss na koma ki fatigué miss avant na yebiso na lumakambo yo avant nazalaki fille moko na banda ko prier makasi na yaka ko stopper vie à prière et puis na kotanga na makambu ya ba boîte de nuit makambu kaka ya ba loyenge pona robeta pe sete na makambu boîte de nuit po yem ta yebisinga na beta sete nazo ba mino makambu sœur na biso azawa ayebisinga nazo juger mutu te nazo loba te ke boye nazo loba lisolo ya ndeko alobi na pesa témoignage alobi miss de miss nazalaka kosambela après na ekotika kosambela nazongeli nanga mokili na komi na ngai na baloyenge makambo ebele na ndepe na kutana na tonton wana e kosala ke tonton kabwa na tonton mbuma moko ebiminga na sena biso abo mwasi get bakika na ke nango na ba urgence makambo ebele ezo simba te mbuma ngo eza nini la famille mbuma onde ko na biso mwasi azaki nango na sie abo mwasi soki mbuma wana ebandi mukusa alobi miss soki mbuma wana ebandi mukusa bokangela nga porte baby mbuma wana soki ebandi mukusa abi oyokela nga mawa yaya mbuma wana po esila mukusa il faut kaka na sa couple na mobali il faut na sangana na mobali po na zwa kimia abi miss de miss mbuma wana esalaka nga tellement mukusa ferme tellement mukusa soki na sangai na mobali nde na zwi kimia alobi miss na bimina combien de garçons na Bruxelles combien de garçons na Paris miss na bimina mibali ya kosarante na bimina ba homme marié na bimina ba garçons célibataires na ebisi yo soki na bandi ko ka mukusa alobi miso na bandi ko kwanza oyokela nga sœur na yo mawa mbuma wana mission ya mbuma wana ezalaki boye tangu ngana kosangana na mwana mobali semence o ezalaki kati na ngalo bimisa za lokola serpent abimis ngande ona mwasi na o souffrir serpent ozoka kwa mukusa lole loko ezo tambola ona bonzoto na biso mwasi il faut na luka mobali abi na réseaux sociaux ba garçon nini te balinginga abi na réseaux sociaux na Facebook na ba TikTok na ba Instagram parce que Azabelle Azabelle foko ndima muninga abi ba garçon ndenge balinganga omwa sona taliba na mibali na komati na idée sona otala mobali omona na ko séduire mobali omona na ke mobali pa linginga omona to bimina ye omona ngamona oyeba ke na tike loko kata mobali wana parce que ngamona no senti ke na komaki ko tambola na eloko na nzoto nanga ye moko azolo bango
abi miss na koma komona ke soki na vai na Facebook mobile olinga na koma loba ta mobile yo azoyeba nete mais pourtant na koti na Facebook ne na omona pe kaza marié ponya zo ke na mobile ne mawate moi sine mawate omona tellement mukusele kinga omona ti na mobile na soka linginga omona to linga pe to kutani to lali to bimi omona mukuse katani donc so na lali na mobile mukuse katani donc to benge nani mukusambwa to benga ngolo kola mukusambwa omona ekatani abimis na lembi vi wana na bimi na mibali ebele ba homme marié ba homme célibataire ya soki olali na mobali oka gu ozoyoka kitoko mobali wana koyoko bien akolinga kotika yote akoyoko bien ngai nde mutu na koboya mobali ngai nde mutu na kotika mobali wana mais ye mo mobali wana koyoka ngai bien nzoka tangu wana zobima na mobali wana nazo transmettre kaka nzoto biloko eza kati na ngai yango nazo tikela garçon wana omona garçon ngo pe soko aza marié place akokende na ndaku na ye o akoke kotika la mobali na ye mwasi na ye eyebi kaka ye na mwasi na ye abi tellement na vivre vie wana mingi miss de miss na koma ikolembango nakomaki vraiment kolembango mama nakomi kolembango na poto siko nakomi komona ke ekomi ko déranger ngai ekomi mukusambwa il faut nakutana kaka na mobali il faut nazaka na mobali nakomi komona c'est komi de trop na ndaku na ngaba na ngaba komi komona ba copain ba kambu ya ndenge na ndenge nakomi koyebisa nzambe na lobi nzambe nini ekomi kokomela nga ezalaki na pasteur moko boye na yebi bien tellement nakomi komona dérangement na koma ekoluka même na luka ba prophète na parti ya Congo ba pasteur mais na ekotala na lobi nga na lingaka te ke ba pasteur ba prophétiser pona nga na mona ba pasteur mingi bazaka lokuta na yaki koluka pasteur na biso moko boye tozaka ne a na Paris et puis là tu m'as dit qu'on soit na pasteur bande ko ebisa nga lobi là nazaki na relation na tonton wana lobi il faut faire attention parce que le monsieur oyo bozo bimana ye Seigneur azola kisanga ke azana misala malamu te. Menga loko nazaki na amour ya un bon tonton na boya ki koyoka pasteur wana. Et puis siko tant to ko kabwana na tonton wana le na zongeli pasteur na biso nde pasteur azo ebisanga yaya makamu oyo zomona na bana ko ebisa yo. Donc mobali wana a posé semence moko ya serpent kati na nzoto na yo. Et puis eloko wana oya tia kati na yo esala ke yo okoma na mukusa okende koluka mibali wana tangu yo ko bimana bango ozwa sema so eza kati ya ba mibali wana okomemela bango eza biloko mo c'est spirituel bango bako recevoir yango et puis yo ko zongisela bango oya mabe oyo olati na kati ya nzoto na yo ndeko mwasa bimis na leli na zongela kinzambe na kota ki ba prière na bandi kolela et puis miss de miss na ebisayo na koma ki na posa ya mokili na kosakana te abi ya na za jeune na lingaka musique na sala bwe mais na koma isu ko linga musique makasi na koma ki na tie ba tatouage na koma ki na esprit impudicité na koma ki na ba tatouage partout ngai musicien préféré na ezaki Ferregola li solo ya mutu etali mutu na bandeko babenganga ezaka juste awa biso to condamna mutu te to condamna mutu te tozanga na tribunal te mais toyeba kaka ke likambo ekomeli muninga lobi ekokomela yo to sala kaka attention to tirer kaka ba leçon parce que tozo vivre na mokili o eza na ba réalité ebele to vandaka pe na mabala obeba ina mwasi na yo obeba ina mobali na yo yo lobi na bima libanda na kolakisa mwasi nanga to na kolakisa mobali nanga oyebite libanda mobali moko boye pe batieli yo ye kia musu na ba réseaux sociaux to wapi obi na kosa mwasi nanga na fille oyo nzoka oyebite mwasi wana mission na ye eza nini batu nyonso te bazalaka mabe mais tozoloba ke tokomi na monde moko réalité eza tellement ebele to se protéger to sala makasi to bima na ba bêtise soko za na copain na yo kangama na copain na yo moko zala na copain na yo zala fidèle na copain na yo yo mto linga vie apprécié yo mto lobake yo ka mibali ya mbongo est-ce que oyebi mobali ya mbongo musala ni asali pa koma na mbongo wana mobali oyo vanda na lobi yo te nazwa nga mutu mususu
est-ce que eza na volonté ya nzambe? Est-ce que oza sur na mobali wana? La famille tokati lelo